na moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Songe otobaka na lingala ndoto ezala yoza nani lokoloza na sa mokili oyo yebake olotaka mosusu babengaka yango le cauchemar. Donc mutu na mutu azala ba imagination na ye likolo ya ndoto menga nazoyebisa yo ke ndoto ozwaka ezali elobeli ya Nzambe ya lola. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Topesi mbote na komona Yesu esika nyonso oyo bozali kolanda biso tika kolo ya lola apambola bino nayebi ke Nzambe asangisaka bato pamba te lelo eza mokolo kitoko mpona biso to partager message oyo kolo apesi biso na sepeli kobondela mpona yo tozolanda biso eza ozana malade eza ozana hôpital eza ozana baproblème badifficulté ozana bakomba saka nazobundisa yo ke oyo eza ntango bakokangolama kobanga yo mote pase kola azali na yo tobondeli Nzambe yawe Nzambe alola natiki ndeko nyonso nasala loboko na yo baza malade babika baza ya kokangama bakangolama na kombo na Yesu message oyo ezala message ya libération ya vie ya moto moko na kombo na Yesu de Nazareth. Amen. Bandeko topesi nyonso mbote na kombo na Yesu nazali ko se présenter lokola humble serviteur le pasteur Timothée Munganga Mutanga. Nzambo ya lola akutisi biso lelo toza na message tomemeli bino message na biso ezali tozali ko parler likambo etali songe oyo tolobaka na lingala ndoto. Message oyo bato mingi banéglijaka yango mais eza message très profond oyo Nzambe asala moyen ya kokutana moto komona ndoto na molai na monene nango ezali elobela Nzambe mpe eza likabo oyo Nzambe apesa na moto nyonso. Donc ezala yoza nani lokolo oza na sa mokili oyo yebake olotaka mais ndoto bato bakomplika yango na ndenge ebele bamosusu balobaka ndoto eza kaka baimagination bamosusu balobaka ndoto na ndenge bango bayebeli eza makambo balandaka te mosusu babengaka yango le cauchemar. Donc mutu na mutu aza na baimagination na ye likolo ya ndoto me nga nazoyebisa yo ke ndoto ozwaka ezali elobeli ya Nzambe ya lola Nzambe ya Israel oyo Nzambe ya Abraham oyo akela mokili oyo aparlaka na moto mpe amonanaka na moto à travers ndoto. C'est pour cela lelo tolingi kokabola likambo ya ndoto. Nalingi kolobela ndoto boye ndoto ezali don to grâce oyo Nzambe asala moto nyonso o azwa elobeli ya Nzambe lokola la boussole oyo ezali ko diriger vie ya moto. Alors lokola ndoto ezali lokola la boussole na kopesa exemple avion soke mati likolo
et se retrouver côté à Mozokende et ma destination en gros, il faut la boussole ezala. Et bah est, l'ouest, nord et sud. Ce qui massoua ezokende na kata océan, il faut ezala diriger dans la boussole parce que na kata océan eleki mai eleki mabele na munene. Alors ce qui la boussole ezate massoua wane ko bunga et ko se retrouver les mêmes vies à moto. Ce qui noto, où ils ont un message, où ils ont la boussole, où ils ont Saint-Esprit na kata via montezate et mutuana na kata mutilo akoye bate na uti wapi pe na zokende wapi. Ato yebi bisiko uti mais siko zokende vina ndenge kosuka okoye ba mote. Donc Satana ako casser vina yo na minute parce que ozo ko négliger loko ba bengi noto. Ya on a ozo conseiller mutu mon kozo landa biso. Banda lelo banda ko considérer bandoto na yo pe noto nyonso il faut ezala orienter ezana na explication exacte. Voilà et na lobaki loko mona bi ke ndoto ezali donc on nzamba pesi mutu nyonso mais ngolu ya kolimbola ngo nzamba pesa na mutu nyonso te. Ndoto ekoyi ko pambola vie ya mutu, ndoto ekoyi ko changer vie ya mutu pe ndoto na message ezoyelo na ndoto soko négligent on peut vie na yo et kokufa na temps moke pe o leli mais bon na ngi komi bondenge ni parce que on négligeaka bandoto ozwaka na vie na yo eza bandoto ebele bato bazwa azomona ndoto mais explication ezate mutu pe ako expliquer yango azate mais nga na biso tozali apona kosunga yo parce que nzamba apesi biso likabo wana ya kolimbola bandoto ndenge apesaki na basakoli ya kala bato na bato baza na don na bango engai nzamba apesi na grâce wana mpona kwa kosunga bato ata ndoto eza compliqué et okozwa explication nango par la grâce du Seigneur parce que nzambe mutu alimola bandoto. Voilà nazoyebisa biso mutu moko ke mosusu soki ozo néglige ndoto bato mosusu alota ndoto abeli a négligeant passé une année 2 ans pe mutu wana ota hôpital gravement parce que négligea ki ndoto na ye mutu mosusu alota ndoto akufi oleka landela ndoto wana aluka délivrance likola ndoto na ye amunyoka eza nango makanisi eza nango mayeleka yanga moko eza nango makambo kaki kotelenga na mutu e mutu wana kokende akufi. Mutu mususu olota ndoto ke babetaka nzete soki olota te mozana mutu alotaka po yo kaka aloti ndoto abete batu soki lelo na butu lelo na loti ndoto mutu moko abeti na nzete e abaluka na sima bwe pe nzete aza na chambre do babete nzete pe mutu asali ni akufi abonsi bomo na ipona nini a négligaki eloko babengi ndoto. Voilà sikoyo ke tozozana besoin mutu ayiba kolandela ndoto na ye parce que ndoto elakisaka soki mutu azwa délivrance okoyeba ngo bandoto na yo il faut omonaki na bandoto nga nazwa délivrance okoki koleka na délivrance soki bandoto na yo change te elingi koloba ke délivrance yo lekaka eza délivrance te il faut bandela biso délivrance parce que na vie ya mutu eza na babiloko esilaka te eza prière eza délivrance eza orientation kokota na baprincipe ensemble kozinda lisusu na kati ya koinvoke nzambe eza biloko na vie ya mutu na vie ya repentance ekoki kosila te. Donc soki yo ozwa délivrance dès que bandoto nezochanger te ezolakisa ke il y a quelque chose qui ne marche pas na état ya spiritualité na yo. Voilà tokomona lelo ndoto ezali na partie nini 1 na kati ya mutu toza na biloko misatu oyo eza kaka mutu ndenge omoni atelemi boye. Donc ndenge oza wana na kati na yo ozali 3 personnes différentes. Moko azali esprit, moko azali âme pe moko azali corps. Mais bavandi bango nyonso na kati ya nzoto moko ndenge omoni ke nga nazali pe yo ozali. Alors soki ozwi nzoto oyo ofunguli etirete ya nzoto okokuta na kati âme azali. Soki okoti na kati ya âme ofunguli âme okokuta na kati ya âme esprit ezali.
nde biloko mibale esali nzoto ya moto. Parce que Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. C'est pour cela, soki mutu azozwa bandoto, azwaka on a parti à corps, parce que nzoto elalaka, mais âme, esprit elalaka te. Âme soki elali mutu akufi. Yango moni ke na kati ya mutu, tango mutu okotaka na mbeto lali, nzoto ekolala. Mais parti ya âme na yo eolala te. Yango esika wapi nzambe azwaka message apesi na esprit na yo, pe esprit na yo elibérant na âme, pe âme alakisa na nzoto na onde mutalamuki na loti. Moloti olalakiti, oloti ndenge. Parce que ça partie ya âme na yo ndezo sala, pe na partie esprit na yo, pour ndoto evanda na partie ya âme, evanda na partie ya corps te. Parce que corps c'est lalaki, mais âme esprit va travailler pour balekisa yo ke tala makambo koya lobi. Voilà. Nalingi ko parler eloko moko lokola ba exemple ko tozanango na Bible soko koti na Genèse chapitre na biso 37 verset 1er bien le Bible. Joseph azali mwana ya Jacob babotamaki 12 na famille na bango et Joseph mokolo moko alamuka alota ndoto. Tama aloti ndoto na ye ndoto nezalaki nini amoni 11 maboke ya matiti na kata bilanga bakendaki na bandeko na ye après kokata matiti bango nyonso na mutazali na liboke na matiti mais ye atelemaki maboke ya bamatiti ya bandeko ne nyonso ekweli liboso na esa nini egumbameli. Mon frère, tala ndoto yango nzambe akilakisa baorte ezogumbamela ye, nzambe alakisi te baimmeuble ezogumbamela ye, nzambe alakisi te ke barua bazogumbamela ye, nzambe alakisi te bambongo ezogumbamela ye, mais nzambe azolakisa moto matiti 11 mpe egumbameli. Voilà ndoto na ye esilaki nango wana alamuki na ntongo ayebisi bandeko na ye. Papa, tala ndoto nga nazwi, bayaya botala ndoto nga nazwi. Etango kaka ayebisi bango boye, papa na bango na bandeko na ye, bandeko ne babi, ah papa, oyo ndoto nini? Ndeko na biso oyo azozwa. Ndoto matiti ezokumamele pe ba matiti wana eza bato mosusu te ya biso bayaya. Oyo komi orgueil. C'est que elingi koloba ke ya kodomine biso. Bango bapesi explication ya ndoto. Voilà que ndoto eza na kati explication. Soki mutu azwi ndoto wana eza na explication makambo ekoya. Parce que aloti ndoto matiti egumbameli ye, mais na mbala moko te ke matiti wana egumbamelaki ye bandeko ne bacomprendre le sens ya ndoto wana ndenge ekoyela. Balobi ke est-ce que matiti oyo egumbamaki eza biso tokogumbamela yo? Mutu azwaki ndoto ayebi na etabi, ah nga na loti na nga kaka. Babi non, c'est que inventer yango. Frère, tant bato balobelaka étoile, balobelaka étoile par rapport ya koyeba te étoile eza nini? Étoile eza lumière oyo ezali kongenga na kati ya vie ya moto. Étoile ezali eloko ezoko diriger vie ya moto. Étoile ezali eloko ezoko changer vie ya moto. Donc moto aza na étoile, ba étoile peze ebele. Tozomona ba mwinde étoile mosusu eza nango awa, bakoki kopelisa ngo na fete bo eza mwinde pays ya bouger ekufi. Mais étoile tozolobela eza étoile etem na likolo te, mais étoile la lumière où ya ange nzambe pona kotambusa vie ya moto. Voilà que bamonaki étoile ya message oyo ange abandaki kopesa na Joseph na partie esprit, pe esprit abandaki ko transmettre message na partie ya âme, pe âme alakisi Joseph makambo ekoya lobi. Voilà que yo pozo za ndoto mais ozo négliger parce que oyebi importance en ndoto na yote. C'est pour cela qu'on a vu sur le lot banda ko considérer bandoto ndenge Joseph a considéré qui ndoto oyo nzamba pesaki. Voilà, toi avancer. Joseph bandeko na ye ndoto wana sala ke ba yinaye désavantage. Ba yine lisusu makasi koleka. Frère, na koyebisa mutu monki bazo yinayo osala boyo ekomi mabe, osala malamu. Bazo ndimo kakate, peut-être il y a quelque chose. C'est pour cela que nous avons conflit dans les problèmes. Mais ce que vous avez orienté dans Zambé, pour s'en sortir, pour les ennemis, vous avez toujours se fléchir dans Zambé, à tel ça qui Joseph. Notre one lukele makambo, bandeko na ye bakamataye, bakende ko boakaye na kata nini ya libulu.
ndoto wana elukele makambo bandeko na ye bakamate bateka ye pa bana Ismaël. Ndoto wana elukela ye makambo bana Ismaël bazwa ye bateka ye epa ya capitaine Potiphar. Ndoto wana elukele makambo na ndako ya Potiphar po mwasi ya Potiphar a tenté na séduction. Et ndoto wana elukele makambo Potiphar akamata ya boya kondimela témoignage na ye bakamata ye bakende kobwaka ye na nini na prison. Voilà ici quand on a que ndoto ezo continuer kaka. Et tout awa to komi na Genèse chapitre 40 chapitre 40 verset 8. Bible lobi boy. Mukolo moko ba capitaine mibale. Bazali kosala na cour royale ya roi Pharaon. Ba capitaine mibale oyo lokola basalaki mabe pa ya mokonzi na bango yokaki kanda abwaka ba na prison. Le temps abwaki ba na prison. Babandi kofana na prison parce que Joseph babosane na kata prison. Pendant que moi ça Potiphar atantaka ye bazwe bakenda kotie na prison ya ba politicien. On a kata prison ba politicien muto leka na parole ya koloba ya ko déclarer ezalaki ka nani ezalaki Pharaon ye moko. Sikoyo bazwa ye bamema ye bakenda kotia ye na kati ya prison oyo yo ba prisonnier ya roi Pharaon bazali et puis ba bosana ye. Alors bambuleleka ndoto wana ezolanda ba makambo po ekende kokokisama emema gloire na kati ya vie ya mutu. Ya on a joué ça mutu moko peut-être ozoloba ke nazana ba promesse nzambe. Nazana bilaka nzambe frère bilaka nzambe memaka ne makambo. Bilaka nzambe komo na luka mama. Mutu avana na nzamba zwi ndoto apesi ye. Ndoto mo croyant ke koya ko memele makamba kitoko a seple na vie mais ndoto mo bandi ko memake bato ba bando inaye. Ndoto mo bandi ko memake bato ba bando bundisa ye. Ndoto ni bandi ko memake bateka ya ta boteka. Ndoto ni zo mema babwa ka na libulu. Ndoto ni zo mema bateka na bana Ismaël. Ndoto ni zo mema ba komise esclave lisusu bateke pa ya Pharaon. Tala double côté ka double ko ina, double sabotage, double komoma. Voilà. Au monde a un problème na yo comme makasi. Et comme makasi par rapport à makambo eza ko peser pas na yo. Si tu as quelque chose de Dieu, tu seras combattu tellement à niveau moko, au tika la ko comprendre te. À partir nini ozo négliger le ko ba bengi ndoto. Isa ba ndoto lotakala au bossa nango mais yango ezo ko produire ba système oyo nzambe atia yango. Yango na zo sa yo ke zonga na nzela ndoto na yo pona ba ndoto ko se retrouver. Soko lota kate luko bandolota parce que lota te za mabeli susu koleka parce que mutu ko ezota mana butu eza na minda te e ko betana e ko dindata na libulu parce que ndoto eza lumière ezola sa mutu nzela o yazo kende pe makambo ezola elobi tala ndoto ya Joseph makambo ezoluka et na kati ya prison bachaye ba lobi ke biloli ba bosana Joseph balobela ka lisusu te bakanisa ke lisusu te na mutu atie na prison abosana ye na mutu aluka ko séduire abosana ye famille e bosana ye bayaya babosana tata na bango abosana ye mais ala mutu moko abosana ki ete komo na ye Yoshua Amashia bato nyonso na vie bakobosana yo mais sauf que Jésus biso toza bato babosana na bafamille toza bato oyo babwaka na mokili mais mutu moko oyo atika bato te ezaka nzambe yango sepelaka na vie soki bato batiki yo me nzambe azala ngambo na yo soki bato bazepa na yo te me nzambe alola azala na ngambo na yo ekozala ereke ça soit dima soit bitumba nzambe wana akobimisa yo. Voilà que Joseph babosana ye mais ntango batie bakapitaine mibale na Genèse chapitre 40 bilobi ke bakapitaine oyo mibale bazalaki ya roi Pharaon balala butu moko boye capitaine alota frère ezaloza na niveau nini nzambe akolobelo kaka na ndoto parce que mutu nyonso azekelamu na ye soko oza mutu oyo oza humain oza na mai ya makila oza na molimo oza na âme frère
faut lotaka soko zo négliger bandoto nazo ebisa yo ke lobi okoma na destination na yo te ko nzamba tia donc ba mingi ba koti na destinité parce que et ba oublier loko ba bengi ndoto na bango pe ba bosani yango ba le yango le soute c'est pour cela Satan azo ko abattre bango tala siko Joseph et tant Joseph bilobi ke Joseph batumi bale baloti bandoto balamuki na bilongi ya mawa oyo ayebisi Joseph atuni pourquoi lamuki lelo boalbi te ngai lelo naloti ndoto moko epesi esiko te oyo mpe koto alobi nga mpe naloti ndoto mais ndoto yango eza compliqué. Joseph alobi est-ce que boyebi te ke nzambe moto apesaka explication ya ndoto ndoto bino ozo néglige wana eza kaka nzambe moto akoki kolobela yo bino ata bobundi na makanisi na bino bokozwa te po eza likabo nzambe apesa motu nyonso me ndimbola nango nzambe apesa motu nyonso te voilà esika nayebisaki kone bandeli te okoki kolota po eza likabo nzambe apesa na motu nyonso alota mais yeba eloko moko nzambe apesa na motu nyonso te eza explication tobengaka yango discernement des songes ou des visions et sikoyo capitaine moko oyo abandi kobetela Joseph ndoto na ye alobi ndoto na ngai ezalaki boye nazalaki na elanga ya vino nabandaki kosala mosala namoni nzete ya vino eboti betape misato na betape misato wana epesi bafleur ensuite na bambuma nango ebimisaki nga nazwi bambuma na kamuni yango na coupe ya Pharaon tant na tie vino wana nakei ko présenter yango epai ya Pharaon et Pharaon azwi coupe ya vino pe ameli vino ndoto na nga kaka nazwaki yango wana tala ndoto eloko moko boye moto akonéglige na yango mais eza na makambo mpe eza na baréalité oyo ekomema na vie po eproduire na kati ya vie ya moto kaka eloko oyo ozo néglige yango wana eza na bénédiction totale ya vie na yo lipamboli ezwa mosika te eza na kati ya ndoto na yo délivrance na yo eza kaka na kati ya ndoto na yo makambo ozosenga nzambe esi apesaki na bandoto ezosenga sikoyo ifo moto abimisa yango voilà ntango alobi boye bielobi Joseph alobi voilà l'explication ke nzambe apesi nga 3 étapes oyo ezobima na kati ya nzete na yo elingi koloba 3 jours na nsima ya 3 jours Pharaon akobenga yo koservir lisusu masanga na mesa na ye ya bokonzi okozonga okosalela lisusu Pharaon mais ntango yo kobima na prison oyo nasengi yo kaka eloko moko kanisanga moto babwaka kanisanga moto banégligea lobelanga na part ya Pharaon nabima na ndako ya bombo alors Bible lobi ke ntango Joseph ayebisi ye boye moto ya mibale capitaine atikalaki abi lokola azwi explication kitoko ayebisi moninga atikanga mpe nabeta ndoto na nga oyo abi ndoto na nga na lote eza boye abandi opesa ndoto na ye oyo capitaine azalaki mosali ya bato bande kosalela Pharaon mapa abi ndoto na ngai ezalaki nazalaki na basani misato likola mitu na mutu na ngai mais sani moko ezalaki na mapa mpe bandeke bakitaki bale mapa wana ntongo bale mapa wana e nasutuki naza na pongi Joseph ayebisi abi ndoto na yo ezoli loblo 3 sani oyo ya mapa ozalaki nao na mutu ya Pharaon elingi koloba 3 jours na nsima ya 3 jours Pharaon akoya kobimisa yo awa me bakopandre yo na bois mpe bandeke oyo moni bazolia mapa bakolia misuni na yo mpo lipa wana eza pena nzoto na yo ndenge bilobi ke Yesu alobaki bokamata lipa oyo bolia po te ezali nzoto na ngai voilà Pharaon mapa ya Pharaon bazolia eza pena mapa te eza nzoto ya moto oyo et puis na nsima ya 3 jours yo kozala su na bomoi te voilà explication na yo ndeko na ngai ozolanda biso tala mabomba mibale oyo bato mibale bazozwa
ndoto moko ezo signifier vie pe ndoto moko ezo signifier kufa. Pona kolakisa ke na kata ndoto ya mutu bomoi nzamba ko kotalisa yo o ezali ko ya lobi epa na yo pe kufa ezali kokotela yo nzambe pe akotalisa yango, mais à condition que ozala na mutu oya ko diriger yo. C'est pour cela na tango akala nzambe abandai kopesa ba loi, nzambe abandai kotia ba prophète pembe na bango pe ba sacrificateur. Ezalaka miloko moko bazala orienté na voie ya bandoto na bango, bazala orienté na voie ya message oyo nzambe azopesa bango na kata Israël pe peuple ya nzambe abandai kotia ba prophète pona komemela bango message afin que bazala na lignement ya nzambe oyo ya lola, parce que les camions se zo ya baye bandeni ba côté na liboso nzambe. Voilà bandoto ezalaki loko moko otali bonakata ndoto makama malonge ezate, mais ezala ba mystère ya makasi oyo nzambe atie na kata bandoto. Frère nazoyebisa yo ndoto mutako sayo teke oh eza ce sont les cauchemars, eza ba makanisi parce que travaillaki mingi, parce que ozalaki na souci mingi te. Considérer likambo ozozwa soki mutu amoni yango eza na sens te, parce que don ya explication epesami mutu nyonso te. Frère soko omoni ke ndoto wana ezo komplike yo, numéro eza affiché na tableau, ebenga biso na numéro oyo 00 243 89 99 27 616. Benga biso na numéro wana tokosunga yo na bandeli 00 243 89 99 27 616. Benga na numéro wana okozwa explication ya ndoto na yo. Na ndoto nde délivrance ezalaka abakoyebisa yo leki na délivrance lelo lobi bandoto eza mabe. Délivrance na yo ndoto ndazoboya soki eza malamu okolota malamu, okomona délivrance na ndoto ke délivrance na utozwa homme intérieur na yo, âme na esprit na yo bakokonfirme yango, bakoyebisa yo ke délivrance oyo uti kozwa eza bon délivrance, parce que na ndoto ozala basi na délivrance. Mais soki na ndoto nozolota bazolanda yo mbangu, na ndoto nozolota bazobeto fimbu, na ndoto nozolota bazokunda yo na mabele, na ndoto nozolota bazokango basinga, yebake mabe ezoyela yo kosatandre te nde ozomona ke liwa ekomi ebele. Baliwa bato comprendre biso te eza likama minganga te, parce que minganga bateta parti ya nzoto, mais nzambe ateta parti esprit. Na kati ya mutu il faut azala munganga na ye, il faut azala na pasteur na ye, il faut pas azala na avocat na ye. Okozanga avocat, okozanga munganga, mais kozanga homme spiritualité, homme de Dieu oyo akoki ko encadrer yo na ba message. Donc on néglige notre te, parce que si on néglige notre okosuka na nzela pe bilaka nyonso nzamba lakelaka yo okoloba ke lelo ezali wapi. Donc considérez bandoto na yo soko zomona ndoto abiente luka délivrance numéro ya mwana ezoleka liboso na yo 00 243 89 99 27 616. benga numéro wana nzamba kosunga yo pe na ndoto na yo okolakisa ya solo ke délivrance ekopesa mela yo. Et puis tant qu'on soit délivrance, au moment qu'il y a solo bandoto na bande kolota na lelo eza différent. Voilà tina ya délivrance, voilà tina ya ndoto oyo bazo négliger. To moni Joseph ndenge ndoto eyelaye makamu ndoto ememelaye pe na suka ndoto wana ekokisama. Et puis bandeko na ye bakumbama liboso na ye. Frère, soko lingi nzambe a sala yo gloire, soko lingi nzamba sala grâce, soko lingi nzamba pambola yo, soko lingi nzamba eleve yo considérer bandoto. Mais soko lingi suka na nzela négliger bandoto na yo et vie na yo kozala ya pasi, vie na yo kozala ya kolela. Ata nzamba pamboli yo okolia lipamboli wana te. Ndenge capitaine azomona bandeke zokita na mutu na ye na sanya memaki peso lia mapa yazo kanzezo lia mapa mususu nzoka nde misuni na ye. Yamuni bandoki bazolia batebele parce que nzambe sala kisaki mutu
mais moto ayebaki komettre à quantité ya makambo ya zozwa azalaki na bareserve te azalaki na barecherche spirituelle te azalaki na barecherche ya koluka kolia komela nyonso okoki kopase mais sauf que la vie bandelaka yango te vie nyonso tovivre yango wana soki oéchoué kozala pasi. C'est pour ça na conseil yo luka délivrance na kati ya bandoto na yo oleka na délivrance mpe ozwa solution bandoto no ekoma ya bien makambo mpe ya bien ekoya ata bitumba ezali nzambe akosunga yo que ça soit niveau ya baproblème ndenge ekomelaki Joseph parce que azalaki orienté. Voilà mbala nsima tokutani na bino na même émission oyo tokozala na bino lisusu tokosunga bino tozomona bapele na bino tozosepela mpe mingi ya koloba ezali tokotalisa bino baparametre tokotalisa bino bamoyenne tokota baprofondeur omona bato bazwa délivrance ndenge nini bakotatola makambo oyo tokoti koswa na bino mbala nsima tokutani na même émission oyo apambola bino opesi bino mbote na komona Yesu. aza mwana moto te mpo akosa ngai abongwani mpe te mpo awangana nzambe alo